Tolanda Joyce bien na bien dira apparemment monstre d'amour au beta stade où on a confiance que Koffi Olomide au soutenir ya au tiers poids. Et moni comme on a yo tanga wana moni yango monstre d'amour ala mayele. Ta monstre d'amour alobaki zoba bazola ksa sanza ya otani musapi. Eza ba question opposé ngana ba kombo yo tangi. Les abatu mususu tango aloba mamusu na TV azo contrôler. Est-ce que izini ya makanisi le roi mutu le roi président Félix Ouazi kwa kotalela mutu pa beta stade. Na Olympia talela ginani. Est-ce que na Olympia de Paris vient biso Koffi Olomide azalaki Barbara Kanama azalaki na finani na Olympia de Paris Fabregas azalaki na Olympia de Paris abetaki Olympia de Paris danger tout le monde baebi. Ma camarade Sika, félicitations. Camarade Sika. Ouais, félicitations, c'est bien. Bisous c'est encore bonne chance. Toyo kate parce que pendant 20 ans, pendant 20 ans. Toyo kate ka 6 mois ou bien 3 ans au Gabon un bozon na susu. Vous comprenez. Donc c'est-à-dire Jocelyne Diangenda garçon a problème na est-ce que communini. Vous comprenez ça jalousie XL. Jalousie ça m'a bête mais comme m'a bé neti oyo garçon oyo marambo garçon comme sala comme on est nani. Voilà quand même un chef na Kiltira. Garçon comme on est nani ngauto na zoiba société comme on est nani. On a grand chanteur à comme on a nani ngazo bien un grand chanteur à Congo. Comme on a zotanga. Seigneur il y a Félix Ouazi. Comme on a zotanga wana jalousie ça m'a bête mais comme rasko m'a bé na makambo sko garçon wana uto comme sala. Vous comprenez? Est-ce que le président Félix Ouazi quoi izini ya makanisi akovanda bando raisonner que non acha espoir na pas battu pas abeta acha espoir na pas battu pas beta stade Martyr. Mais le vieux na opé Ouazi quoi abeta concert na stade Martyr Rosa to zalate. Rosa aussi la relation te mais au accompagner. Tu va passer invitation. Passer invitation. Tu me passer Valer. Ngaza Marc. Reg ba Jocelyne Diangenda ba osala oza qui parler na ya kota kalia ka sala rama mutu soko sona problème na ve na yo ko benga ve na yo non papa tala boyebo na osepela te okolega na ba TV te bando ko to bando ko loba n'importe quoi ozomona ngande na zabo za ko fanda te bona mona ne na mona Jocelyne Diangenda zozwa tant ko finga papa na nga monstre d'amour na TV na ko sepela nango te quartier biso na quartier latin yesu ko donc ça dit écoute donc na ministère kuna ba mobwa ka yazo bina donc yekuta trahir biso kolega ça on est ba vantir baba bon zero bina nangai OK Luka producteur Charlie ba au moins ensemble ça Jackson na Congo wana ba vantir ba crac wana on va luketu pena wana ba crac ngasa crac te nga luketu lumbo luketu lu chien veut pas quitter à fort veut pas quitter à peine si na boyango ça dit ngana lekiye na robina na lekiye eza ko fingete eza ko fingate na lekiye na robina ya sala ba ben on est ba acrobatie neti karaté ba simerf bani vous comprenez nga eza luketu o eza ba Jossar nyoka longo eza ba luketu ya bon mona on a clip bon mona on constaté déjà montoyo olongwa ki Kiltira ozongi olongwe lisusu osoko mona Kiltira zaki mabeta ngokendeka mais fallait que kalibela ce ko zonga ki sopona ni vous comprenez ngasko sala nga passe et place yo bandoko dame okomano pe ko finga place yango parce que mutongo pena nazo finga muto mayele mais c'est Google izina makanisi mais c'est Google répondre yo te puis azana tanwana te. Donc marambo Jocelyne Diangenda faut bisonner marambo Jocelyne Diangenda faut bisonner ba Fabrice Matadien beaucoup de respect à part. Donc makambo Jocelyne Diangenda faut biso ba Fabrice Matadien to gérer yango parce que mon niveau Jocelyne Diangenda et toko diminuer coup trop tepo. Donc c'est-à-dire le 12 août tozo asko l'indépendance de la musique africaine. Na so expliquer mon date wana ndeko nanga le 12 août et au tika le roi ba date le 30 juin to bando fêter yango. Parce que la musique il y a par rapport à Ninelo Nini monstre d'amour spectacle tout le monde a grand spectacle déjà pe les cas ba Vincent ba beta ba JB ba Fali ba Ritse ba ndeko na ngai depuis ma stade banda spectacle na ezalate
bato bayemba babina spectacle na ezalate parce que bilamba président Félix Oise kwa rolata banda to bota mangana on to mona ngote ça déjà spectacle National Golf aux États-Unis, Oyebisa, Manix et Mabina, Christophe, Oyebisa, on était les Oyebisa, Milanou, Audace, Oyebisa, tout Bonjour, bonsoir, la internaute, tout Boland Abso, partout dans le monde à travers Concept Touch TV, la chaîne d'actualité. Merci de la confiance. Au beau Sabiso Alex Ngandou, moi, Moulouba, les Benjamin de la presse, et moi, maman. Autrement dit, moi, votre serviteur a toujours là pour nous recevoir. Nous voulons merci de la confiance. Vous partagez, vous abonnez à Concept Touch TV. Merci infiniment à Ghost di Kambala. Ma beaucoup pété sur les alliés, vraiment dans la simabilité de Bomona. Chef Fennec Mokonzi à la réalisation. Merci infiniment à Maman Fille, Maman Masolo et Papa Audace, Milandou, mon président Jacques depuis Evry. Talabiso, le rassembleur de tous les Congolais, la 4 Evry, président Jacques, big dédicace. Nayo Romi Missi, mi chef du gouvernement. Bambo Tebele place aux alliés. Un grand merci à toi, l'ingénieur Dominique Kialanda, mon papa depuis Luanda. Merci infiniment. Na Mama Bijou Molato Balobi, donc place Tobengi Sara. Toujours ba Mama tout ba vrai tantine. O balinga vraiment rolata chic, balinga rolata classe. Tokuta na bongo na boutique d'habillement Bijou Molato na Kanda Kanda AD Cirque Savubu. Wana ozali bena mobimbo zo bilamba tout. Ya classe na Bijou Molato. Et bongo pona bana mibali tout tokuta na méga top. Et Papa Blaise Micho Mega Top et Zana Inza A63 Circa Savubu toujours qui est au coutel sous boutique Mega Top na Nyangwe San on a cette référence arrêt major toujours et Papa Blaise Micho. Un grand merci à toi aussi Miguel Drum un autre Hollande Abisso depuis la Chine je pense na batak pour comprendre que Tozana Fabrice Matadien aïe aïe aïe. Mesdames et messieurs, surprise mene to solo la masolo qui tira pays vie mais na kamwe na moni Fabrice Matadien qui tira pays vie to solo lango vraiment alors l'argent Fabrice Matadien bonjour mon ami et santé très bien par la grâce de Dieu vraiment merci vraiment une opportunité déjà oyo bopesa ngai bandi lelote donc na bolingo bozala lango vraiment talara ko se déplacer ko ya ti place to répéter pour to solo lavement en tout cas et Nzambe pena batela bino ko azana bino. Fabrice Matadien batela biso to ebela que pas El Rice Matadien. Mais Dikumba la mort au commune qui sera payé par monstre d'amour esclave. Qu'est-ce qui s'est passé non hein toi qui non bongolo ni les cani entre na Matadien pour ça la changement à côté. Et non et bon avant de commencer je m'a fait rapidement d'abord de saluer mon boss et S grave papa Maël Moko wa bongo izini ya makanisi papa moro bien. Donc kolongwa pas El Rice Matadien na pesi bambote ici Kazali et ya nango bon na longo kutu kolongwa na longo la mamba kolongwa de zara ke non na matika classe quoi na matika classe na longo na orchestre na biso na ke lukasko busala na orchestre mususu nde na ke lukana culture pays et pas papa na nga monstre d'amour usine makanisi lelo vraiment na za valable Zalaka muno msubo bebana ki makambo mbongo leader azo solo la bien te ba biloko to binenge kendara problème vraiment ezate ngolo ba penda boke problème ezate pe n'est pas monstre d'amour non El Rice Matadien aza mutu moko bien na problème na ngate ngapena na problème na été to weli mbongo te donc to bina to taka to bengana to bengana ndena na rap bo yabi na rap pas monstre kutu ya sepela ki abi afana sepeli ndengo kochi ko tafie vie pina exam orchestre gaillard no ko petit kota vie na CPL donc talaka muntu bokabwani donc talaka kabwana ndenga bien la raté parce que biso to kabwana ndenga bien quoi to sans problème atikali et atikali papa nanga donc voilà tout ça vraiment ensemble quoi maintenant monstre d'amour comme makambu papa nanga izini ya makanisi na zwebisa yo et tangu na kutana na monstre d'amour na vanda ki na comprendre ni grandeur nanga na niveau nanga. Mais le pardon Fabrice Matadio zolo bosé pas monstre d'amour orchestre zébélé et l'on il motiva qui a carapémé la monstre d'amour parce que quand là nous a jeunes pe boye ba te belé ba banderono belé ba préférer ba qui na orchestre ba jeune le roi tout ça ba Fabrice ba héritier ba Fali ba Ferré pour citer que c'est là ni non motivé et n'est pas
Monstre d'amour. Donc elo otindenga n'est pas Monstre d'amour tant on a vendu na hôtel à la télévision et nalinga papa nanga trop. Nalinga papa nanga trop moni papa linga papa ye azam to ba verbe. Nga pe idéologie nanga la mingi verbe. Yango moni na lobaki batika razo bateka te po buzoba ni omona na matabis. Wana za ba verbe nanga na pesa pe bato belé ba verbe na bakinya. Ozo comprendre. Siko autant on a vendu na tali l'orchestre ba jeune nga déjà na outil jeune orchestre ba jeune trop. Nga les pas de plique. Ozo comprendre. La tambola ba place belé wana. Ce qu'on a lingi sous c'était na age yo nga sina sa ja kombo na responsable bonana bana. Oko Jesus na jeune moko boando kumbela bika ba jeune. La vena ka wana sana oboy. Sana oboy sko biloko wana nga linga ki ngote. Ya omona na vanda ki na tali fona ki ni papa mayele zina makanis. Tant on a coach lettre na nga ba benganga lelo na za valable. Ndio coach nga na répétition na très classe biso awo ezate ke o sokola ka wana te biso na musala quoi. Donc musala Fabrice Matadi aza bureau na kati ya culture orchestre qui tira pays et biso to kota boulot 7h30. To koti pena to bimi pena pas boulot na biso vide 18h to songi ba parler. Donc pena orchestre te za na compagnie. Vous comprenez donc il tira pays et sa compagnie et na lingi na nga na linga ki sukozana ba jeune te fomna zana papa ou azo comprendre bana. Comprendre tarata on a continué na culture bo mbala moko tango na signé ba papier mbala moko no to sera traitement na promedis. Et l'équipe une semaine à Belle, l'équipe na promedis traitement normal sans coup de mbongo. Vous comprenez donc opena eza compagnie yango moni et nazo pesa Monstre d'amour. Ici, il y a mon papa, respect belé et na félicitations ndenge vraiment à valoriser qu'il tira pays parce que moni ou un grand mouvement de na loba tous ala na ba jesag vous comprenez tous ala na des clips tous ala na ba te belé minene boyebi donc merci Monstre d'amour on a vraiment na mambozo sala na biso vraiment ba na on a kata qu'il tira pays au moni lelo Monstre d'amour alobaki et ba ola que ça zoba sanza ya otani musapi ce qu'on a ce que tu as balagé nga sanza na talaki sanza tant on a vendu na yoki ba conseiller ba venanga buno lobi kambonga propre conseiller ba venanga yi et venanga moko na matete jimbonga bi cadre mboka na ko conseiller na yi tant on a vendu ndeko nanga et na lobi te fona bida ke token na culturel lelo na valable ndeko moninga en forme boy aspect bilamba esika vous comprenez donc il sera payé vraiment en tout cas merci papa nanga Monstre d'amour. Voilà, merci beaucoup Fabrice Matadien. Le loyo TikTok Zoya. Ils ont chanson rumba ou ils ont show au Monstre d'amour bobeta na maestro Fabrikas. Vraiment donc TikTok ils ont chanson dansante donc c'est-à-dire générique quoi. Ils ont pena générique talaga featuring ya boizalate. Ils ont featuring te ya Waze Kwate ya président Félix Waze Kwate na président Fabrikas te. Ils ont featuring ya ba orchestre. Okay. Vous comprenez donc c'est-à-dire guitariste au assisi au beta kiti au ya Matia beat. Donc ça featuring ya butaka depuis mamba musique et banda mambo na nezalate. Ça featuring ya ba leader te. Ya na featuring drummer na biso Ketchup abeti, Masalanga Francesco Etoti ya Fabrikas abeti akiti au abeti akiti donc ya pena mama na générique en tout cas na vandi pena na studio ngamo na yoki non. Moni TikTok yo président Félix Waze ko habite obi nango pendant 2 ans. Ah bon? So barisika 0 20 ans. Et remplacer film Kanga parce que y a un toto mon clip ça zola qui a un trophée. Il y a meilleur animateur il y a décennies parce que film Kanga la zebisa yo film mais TikTok eza TikTok nga la zebisa na vandi na président Maestro Fabo na président Félix Waze ko tala mutu abeta film na mutu abeta ya mado siko ba kutani siko ba pesa siko TikTok siko yebisa nga siko izini ya makani siko la président Félix Waze ko na Maestro Fabo siko ba osa siko eloko ebima siko ndeni. Vous comprenez donc TikTok est parmi les singles na biso parce que tous on a 3 singles où vraiment faut bima déjà sur bimi et Jalousie XL on a Barbara Kanam les anzembo moko boso qui na verbe moko wana président Félix Waze kwa zoloba alobi na verbe wana vérité ateze mukie eleke belé à lokuta na kilo. Vous comprenez que na la kati qui tira pays biso verbe donc biso koto so za mayele te okokate. Donc Jalousie XL avec Barbara Kanam déjà outil ko bima il suffit beaucoup de la plateforme nous soit téléchargement et beaucoup soit Jalousie XL parce que ça maman na rumba ya rosaranate sans alcool pe sous single na biso moko pe outil bima déjà ba embeli yango et maître Tony Mwaba les meneurs à toge déjà nzembo na pesi bimaki TikTok sko zo bima kala mingi dans quelques poussières de semaines.
yango nde komema biso bavangu parce que bato tosala na bango ba featuring wana baza ba invité na biso na stade yango moni président Félix Oise ko lobi non bato photo to pesa moi eloko moko boye po bato ba mesana nango po yango nde tozana to webeta na stade wana donc na barabara kana mzuwa chez Jalousie XL wana yango to kobeta na papa na biso mopa o mokonzi au pire wana ko to sans faute yo mo zomonara président Félix Oise ko binzembo wana kobeta pendant 3 ans so to ba iska 0 30 ans. Mais Matadia Rolo Babanzembo wana ngoneze ba invité au bozana bon na stade du Martyr wana limbisanga pour moi question ya curiosité nga pe na bomba la nga te po mutema na nga et ko vraiment ko bomba te mais Tolanda Joyce bien na bio ndira apparemment monstre d'amour au beta stade wana na confiance ka ke ko fait le midor au soutenir ya au tiepo et moni kombo wana yo totanga wana moni yango monstre d'amour ala mayele ta monstre d'amour alobaki zoba bazolakisa esanza ya otani musapi eza ba question opposé ngana ba kombo yo tangi déjà batu mususu tango aloba mamusu na TV azo contrôler est-ce que izini ya makanisi pour mutu le président Félix Oise kwa kotalela mutu pa beta stade na Olympia atalela kinani est-ce que na Olympia de Paris vena biso kofelo mda zalagi Barbara Kanama zaki na finani na Olympia de Paris Fabrice azaki na Olympia de Paris a beta ki Olympia de Paris danger tout le monde ba ebi vous comprendre donc c'est-à-dire ba Jocelyne Diangenda ba garçon a problème na est-ce que communini vous comprendre ça ba jalousie XL jalousie za mabete mais comme mabe neti oyo garçon oyo marambo garçon akomosala comme on est nani voilà quand même azaya chef na Kiltira garçon comme on est nani nga utona zo ba souster comme on est nani on a grand chanteur comme on a nani nga zo bien un grand chanteur à Congo comme on a zotanga c'est né ya Félix Oise comme on a zotanga wana jalousie za mabete mais comme rasko mabe na makambo sko garçon wana uto akomosala vous comprenez. Est-ce que le président Félix Oise quoi izini ya makanisi akovanda bando raisonner que non acha espoir na pas battu pas beta acha espoir na pas battu pas beta stade Martyr non stade Martyr président Félix Oise quoi ko beta yango yemo na verbe déjà zolo bomona na ba conférence de presse alobaki yango déjà muntu azoke alobaki yango na verbe muntu azokende na zamba batuna raite so akuta banzete po na zamba banzete zalaka kuna parce que tokocha sir na batu ndengeni vous comprenez. Donc problème est comme isko nini nazo bisa yo nga na vandi na moni ba message trop na tali pe TV ninge kende déjà muntu yo olongwa ki Kiltira ozongi olongwe lisusu osoko mona Kiltira zaki mabeta ngo kende mais fallait que kalibela ce ko zonga ki sopona ni vous comprenez ngasko sala nga pasi et place yo bandoko dame okomano pe ko finga place yango parce que muntu ngo pena nazo finga muntu mayele mais c'est Google izina makanisi mais c'est Google répondre yote puis azana tangwana te donc marambo Jocelyne Diangenda faut biso de marambo Jocelyne Diangenda faut biso de ba Fabrice Matadien beaucoup de respect à part donc makambo Jocelyne Diangenda faut biso ba Fabrice Matadien to gérer yango parce que mon niveau Jocelyne Diangenda et toko diminuer coûte trop te po to zana tangwana te po to foot au PC ba gaz po minute au gaz ezate or ngana vana président Félix Oise quoi jour moko abeta lisolo bi ah na kala na era ba papa wemba so muto longo na orchestre obi bando zelena na nini abeta titre moko bo ezala danger na mboka mais ce que ba Jocelyne Diangenda tango longwe arosala tan zembo moko boye epesa ta image na ye ya zowele la diction na fufu. Vous comprenez? Vous avez la diction na fufu. Ce que président Oise quoi so longoli ka fufu atikelo diction osuka ndengeni. Kasi biso ba congolais te commencer ozui fufu au bandi diction. Ce que so te longoli fufu wana. Osomona. Berek ba Jocelyne Diangenda ba osala. Ezaki parler na ya kota kaliaka sala ka mamutu. So ko na problème na ve na yo ko benga ve na yo. Non papa tala boyebo na osepela te. Okolega na ba TV te bando ko to bando ko loba n'importe quoi. Osomona. Ngande na zabo za kofanda te bona mona ne na mona Jocelyne Diangenda zozwa tant ko finga papa na nga monstre d'amour na TV na osepela nango te. Donc Jocelyne Diangenda vraiment to tikele temps alobane o akoloba na ye. Mais biso sigo moni ngande na bona kozwa suspension pour na kondi matende na zala kata Kiltira pays muntu moko boye abando aloba mabe pour na komba papa na nga na osepela nango te. Na osepela nango te. Donc na Fabrice Matadien na po ya président Félix Oise quoi parce que je suis le porte-parole valable maintenant du président Félix Oise quoi parce qu'on a revendre te bono comme mabe muntu moko aloba mabe na komba papa na nga pe na vandi ka kimia non
na koya na kofinga te mais to ko expliquer yé pour azonga mutu. Vous comprenez? Donc Jocelyne Diangenda diction na fufu to kolongola fufu to tikelo diction pamba. Voilà quoi. Voilà, stade de martyr, ma préparation est nini. Stade de martyr, les événements quand même, 80 000 places, na c'est soit que PC espace assez on est comme à déjà 120 000 places. Le stade de martyr, tu as tout premièrement pour la musique, maintenant ceux qui n'ont comment et comment notre popularité à faire à plein. Est-ce qu'il sera payé dans la mesure de capacité de remplir le stade de martyr? Ils sont dans la 80 ou dans 120 000 places. Il y a un moment na verbe na uta koloba. Mutu azokende na zamba, batu na rete so akuta banzete. Parce que na zamba, banzete zala kuna. Donc c'est-à-dire stade de martyr wana basala ki yango pour na batu bakota. Donc to bengi si batu tout ba ko vivre spectacle. Talara président Félix Oazé quoi, Michael Jackson d'Afrique, Izinia Makanis. Azwe biso ndeko nanga jour ngo kamo. Donc soko yana oyapena madame, so madame a check up a raté spectacle. Donc heureusement que tout soit honnête pour ce monstre d'amour en matika na podium au comme araboui. Donc so check up raté. Donc stade wana base à la poser baya le 12 août na Zwe Bissau 10h stade Fungwami. Na Zwe Bissau ils allaient l'événement et moni le 12 août wana date wana les autres kala la date le kola ba le 30 juin. Vous comprenez? Donc na Zwe Bissau parce que la musique na biso na musique congolaise na tozoa le pandate. Donc c'est-à-dire le 12 août tozoa l'indépendance de la musique africaine. Na so expliquer moni le date wana ndeko nanga le 12 août et au tika le roi date le 30 juin to bando fêtarango. Parce que la musique ina ne zalate par rapport à Nini Lo, Nini Monstre d'amour. Spectacle. Tout le monde a un grand spectacle déjà pour les cas Vincent ba beta ba jibe ba fali ba rite ba to. Ndeko nangai depuis mangba stade banda spectacle na zalate. Batu bayemba babina spectacle na zalate parce que bilamba président Félix Oazé kwa rolata banda to bota mangana on to mona ngote. Ça déjà spectacle. Na Zwe Bissau. Déjà un bilamba rolata banda vena biso kasavubu abota azala président TV azalate ti lelo bilamba président nanga Félix Oazé kwa rolata nanu balata yango te. Donc bana monde entier boko comprendre marambo parce que mon stade oyo vraiment donc ça dit problème nanga nini na pena sir quoi parce que na ozala na izini makanis déjà un tokangi de bilamba kolata banda ma musique banda les deux beaucoup c'est le spectacle donc spectacle pena donc on a Michael Jackson d'Afrique ceux qui vient bimi binomo bo comprendre et bon chant lumière la lumière que tu racontais talaresko et batu babeti bastade sko muto osa sko marambo yo izini ya makanis izini sko izini osala marambo ezasko ndeni izini expliquer ngasko izini osala marambo mais au big stade de martyr ya monstre d'amour pesa critiquer na artiste congolais mais sous super ba biver osala mpia ka bolunga kuta ambulance za la pemeni parce que de repiquer pe cri soit moni population te na kati bon vraiment nga mwana vike na moni yango te yonde faut expliquer nga kikingani mutu alobibo parce que ngana yoki on tena na batango répondre mambo wana te moni batu mususu faut que na pena bomba raté tolanda ki pe Marc Aouz oazasko na États-Unis guitariste à faire rigola batuna ki soit propos stade du martyr à monstre d'amour abi ba vie bana ba dépression vie au piquer pe crise mambouveur luka pour na été Marc Aouz guitariste à faire en tout cas mes condoléances na ebiété. En tout cas, mes condoléances na ebiété. Au moni biso to sur la mamba culture pays vie. Au moni batu loko bakomba kombo zotanga na marka. Marka kuichi sko biso sko ba Fabrice Matadien boye. Tozana batanga wana te kotanga bakomba batu moko boye. Ozomona ke yé moko na net ba azana ba problème na net ba problème moko mike ko to na mamba wana te. Sko biso sko problème net. Moni sko biso sko la culture pays vie. Moni na so na bo monstre d'amour hôtel ngai. Vous comprenez? C'est-à-dire dans le monde entier, le 12 août, ils ont confirmé. Et parce que date aux autres là, donc tous autres appellent les pandas et spectacle la musique à Congo. Vous comprenez? Donc on a refait des tébou, on a tangé des marambo garçon na solo bawana. Vous comprenez? Il y a une propriété. Ils ont propriété parce que tant que tu bêta Olympe de Paris. Binomo bo ba image zali. Ba image zali. Vous comprenez? Donc makambo ya bato wana musuba ko lobana bango tika ba lobana bango pour les sentiments pour peut-être si azui foufou. Parce que là on est tika les discussions, faut tika la bango foufou na discussion.
Parce que Bagolo et Belé Pébo, c'est manqué la date, soit le 12 août, soit un concert, il y a Cultura Pays, Vina Monstre d'amour. Vraiment, on a pu cultiver et les fanatiques na biso avec Cultura Pays, vite bien bango ba cultiver, na pu bango mbote pour la confiance sur ba sa Monstre d'amour. Parce que nazo biso le 12 août, on a ndekonanga, tozo vraiment indépendance, le spectacle la mboka na biso. Ndimelanga. Bako sabinote ma bazolo baloba wana bako sabinote. Ozomona. Mon ma mususu ndesi ma mususu mari de nous azolo ba wana na ba TV wana. Nani? Zapi na propreté. Nani? Vous comprendre. Donc ba pesa Monstre d'amour confiance. Ozomona. Po monta on veut baba tango wenge betaki. To mona ki pena ba mokonza ba wenge ba betaki les gars très bien. Vous comprendre. Ba sangana ki ba beti ça bien quoi. To boaka ki ba fleur to betaki maboko. Ba pesa président Félix Ouazeko ko to na tina ko ba pesa chance te. Po déjà za izina makanisa beta déjà danger. Ana kombo na mboka na biso le 12 wana stade de martyr salima pona batu ba roya ebele. Ba ya ba vivre spectacle ndeko na ngana zo bisa sécurité assurée ngamo na vendre na Monstre d'amour te papa za mayele. Maramba bien ko se moni mboka o maramba zo chancer le 12 après le 13 batu ba ro sokola hein ba ro ya chancer maloba. Merci beaucoup. Le 12 août, Monstre d'amour déjà dans le stade du Martyr, programme Eza Calais. Mais déjà le 24 août, le 24 juin, artiste Ferrego là, l'orchestre Mouimboz dans le stade du Martyr, n'habite au Kolobanini pour le 24 juin pour na Ferrego. Bonne chance hein? Bonne chance. Bon pour notre spectacle où s'attendre ni l'orchestre Jet Set. Bon vraiment et ngana liara la banda ko mi balete na liara na ndako moko. Donc c'est-à-dire pas na biso le to lamba ki super madesu. Na préfère boy na ngana le galibum. Na olia na super madesu pas Monstre d'amour. Voilà, merci beaucoup Fabrice Matadien. Totiko parce que tu es aux ordres pied levé bon. Marie de nuit faut azwata. Ozomona. Omoni batuloko ba Monstre d'amour baza ba grand prêtre na mboka oyo. Comprendre? Parce que ça ba vie mosusu bazolinga ba diembe na komba président na biso Félix Ouazeko. Parce que président neti ba Marie de nuit. Marie de nuit on dit. Ozomona. Donc azolinga neti diembe na komba Monstre d'amour. Comme ni Monstre d'amour aza basé mingi na stade de martyr. Aza pena na ba tante akipara ba na yo zo comprendre. Parce que asala ba makambo pe na tana ye. Mais miniti oyo mamose lala nango. C'est-à-dire batiki la biso temps mutu mususu asokoleka leki na TV pour critiquer président langa Félix Ouazeko. Est-ce qu'on attend le président Félix Ouazeko aza pe na temps ko répondre bangote parce que biso toza basé mingi na stade de martyr. Ndeko nanga eza moni président Félix Ouazeko a charge azo mema na mboka na biso o nazo bisa yo. Talaka mutu asala sko livre les petits bonbons de la sagesse. Mutu atanga Bible bandelti suka. Mais c'est Google. Toi on attend bambré maté biso tozo concentrer dans stade de martyr na biso. Merci na ba cultiver ne bazo pesa biso confiance. Talande ngo koti na lupango na monde to travailler. Donc ventir te. To ko terminer lupango 7h30 travail bandi ti 18h 19h to sisi cop to songi ba parler. Donc nazo yebisa ba fanatique à la bonne musique ba surtout ba cultiver pena bango pena balandaka biso trop. Cultiver Fabrice Matadien le porte-parole valable des présidents Félix Ouazeko. Merci na ndenge bozo komelanga bozo pesa ba conseil vraiment zo sala bien. Ndeko nanga na ko biselo mo kanga date mo le 12 août wana. Le 13 to ça nos émission. Voilà, merci beaucoup Matadia ba retenir nini na passage na yo ba dédicace to kabona mbalamo. Ouais, donc mutunyo soza na posa azwa banzembo na biso ba single na biso bimel lokola au pire et lokola TikTok ezoya lokola ba jalousie XL lokola ba sans alcool, il suffit que nous ayons une page nabiso Cultura Pays ou bien au bétin na plateforme sur téléchargement au bétika Félix Ouazeko officiel au kozwabilo on nabiso nyonso déjà et ko sala bien et na remercier ka kaze ka luseka prêtre Zala moko grand prêtre Simeon Musindondo architecte intelligent et il y a Bruno Lubika mbonga propre na bosanité là musiba perpète na musika Jonathan qui est mon ami na spécial mbote Eric Odimba vraiment et à ce qui concerne les formations à bouche à l'oreille babinganga Fabrice Matadien na plus 243 89 86 99 573 en tout cas merci na batutu bolandi biso et vraiment ba conseil na bino ko sala bien biso na Cultura to finga raté to zong sarande batu na nzela quoi j'espère que na beti batu li bakute mais mon tour déjà o yo yebiki wana posa obeta biso to na tant ko beta ote to zong sora na nzela merci vraiment ngo ya mbinga bien boy quoi. Voilà, merci beaucoup Fabrice Matadien.
Matadien merci na batutu obozu pena tanta la biso ezala ki bongo Fabrice Matadien le porte-parole de Monstre d'amour usine makanisi Félix Oazé quoi est grave moko wa bongo na ba kombo tout boye belenda za invité merci na batutu bazo tanta la biso Olivier Nzengit le pauvre de la ville motomoko bien Patrick Trifazé courant ya Chine Larsa Tom Vegi Bokopolo Koudé jamais rata honorable Gauthier Bitaki Watesh balobi espoir ya bana bandale honorable Gauthier Bitaki Watesh big dédicace na yo merci infiniment na Badjo Bazia na Lubumbashi Jojo Chena Wada Station Express Nathalie Ramazani Mwasi Nzambe Maman na Maela Onia mère double Motema président William Ikona depuis Colorado d'Aver Nancy Dumba la reine de plus 33 mon vieux papi Mwakana la carte qui gagne merci à toi mon président Benjamin Kaloubi Horta la biso depuis quelque part balobi espoir ya bana funa président Benjamin Kaloubi biso tout bana funa tozali na simana yo boze belé bolinga nga mon vieux Gilel Lusindu papa na Gilana la Cape Town coach Nyama Yaya Moto depuis Cape Town Orlando biso merci à toi aussi il y a Patrick Mbida Yaya Star balobi ba bon séjour na Katsa capitale le jeune boss le fils du pays pas Chamoupé depuis Paris Azota la biso na moni bongo sous mauvais Gabé Gabemba hôtel de monnaie babi mon en bas la lire à dollar il a la télé libanga soukezala ki ayo on se retrouve à la prochaine ciao.